Ba tata ibama makiamboto kyotwe. Awe tu kolele. Betompe toletezi. Onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Tolandi matei na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso. Wana nde bile ya bomo bapesi biso ekobatela biso moi mobimba. Ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu. Yango nde tokolanda pe kosalela. Tolanda kaka mitindo. Oyo tata molimo santo papa Simon Kimbangu kianga na zakotinda biso tango nyonso. Pambate manso oyo etali lingomba ya tata Simon Kimbangu. Eza na maboko nani? Papa Simon Kimbangu kiangani. Yango azokotinda biso tozala makasi na mabondeli pe misala totonga Yerusalemi totobongisa Yerusalemi elaka tango wana soki ekoki biso nyonso tokokuta na wapi? Na Yerusalemi ntina nini Jacob balobi ete soki nakufi nzoto ekende wapi? Wapi papa? Merci papa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Jacob tango akufaki ayebisaki mwana na ye Joseph alobi soki nakufi nzoto na ngai bozongisa yango epai na biso na Kanana kuna na Jerusalem ya kala. Ayebisaki mwana ne nani? Joseph. Joseph Inga eta papa. Epai na biso pe ndenge moko papa Simon Kimbangu ayebisaki papa Joseph diangenda kuntima ke soki nzoto na molimo ekabwani bozongisa nzoto na ngai na Yerusalem ya sika. Awo mikolo bandeko nanga ya presse bolimisanga soki nazoko gangela kabino po toza na posa maloba nyonso ya papa diangenda kuntima yende alakisi biso mingi ndenge nini histoire ya kala ndenge nini ezalelaki. Na le 9 août ndenge papa Mfuma Longo papa diangenda kuntima alobaki histoire na ye oyo asalaka accident kuna na boma ndenge abukanaka. Esika moko ayaki koloba ete tango bakutani na papa Simon Kimbangu mbala liboso asimba ndota papa Simon Kimbangu. Tango papa Simon Kimbangu ayebisi yeke makambo oyo nga nayebisaka yo. Nayebisaka yo tango nyonso. Faut tiango en pratique parce que makambo nyonso oyo alingomba eza na maboko na yo. Alors papa Mfuma Longo esika moko ayaki koloba Joseph alaki vandi na banani na vande kuna tolandaki te. Sika tango ekoki papa Mfuma Longo bayebisi ye kuna na Kananga na 1951 wana soki na kufi na ngai nzoto nanga mema wapi? Na Nkamba na 5 mois papa Kulutu ayebisi bandeko ne mibale bolakisa ngai esika soki na kufi nanga bokundanga wapi? Balakisaki ye wapi?
on encambe place porte d'entrée ya mausolée isika wana batelemaka bango misato koloba ete nzoto na ye eya na nkamba. Papa mfumu alongo mpe papa dangenda kuntima tokende na ye avant kende wana ayebisaka nga na kobomba mate. C'était le 12 juin na 1992 wana na Kinshasa po abengisaka nga aza na message oya kopesa nga na ya kopesa na papa mfumu Mbanza nde ayebisaka ngai ke nakei me nakoumela te soki mpe nazongi nakosala kaka 3 jours na Kinshasa ale bobongisa ndako na nga na nkamba kuna ya papa ndako na yo si ebongama eza wana ndako wana ya ngai te. Ngai na mwana azokanisa totonga ndako na ye dar oyo etongamaka kuna na 4 maison nzoka nde ndako ya ndenge mosusu. Ngai mpe naye koyebisa papa mfumu Mbanza papa mfumu alonga alobiki ndenge akeboye ntango akozonga komila Kinshasa te aye kufanda libera na nkamba me tobongisa ndako na ye. Papa mfumu Mbanza asekaki nga kaka ayebisinga kaka na bomwana bo bongisa ndako na ye pepe donc bongisa ngo malamu nga nakanisi ke oyo tozokobenga monkoto nzoka nde ndako na ndenge mosusu. Ni papa mfumu Mbanza pe na biso bana nakokufila na nzela kasi bokombisa nga na Kinshasa so bokombisi nga se kubasepelisi nga wapi ozongisi na Yerusalemu. De bango nyonso misato bazali awa yango nde bazokobenda biso matoi ete biso batofandi na Yerusalemu malamu tobongisa. Papa de Angenda ndenge papa de la ville alobeli yango maloba na ito kolandaka yango na ndako oyo olalaka ata ndako eza nango mabe chambre na eza ya kobongama sima ndako eza ya kobongama makambo nyonso eza ya kobongama elakisi ete mitema na biso pe ezala ya malobongama biso batofandi na Yerusalemu pamba te mokili mobimba ekoya awa na bizaleli na biso pe tobongisa ntango mokili mobimba ekoya awa bakoya kotala bizaleli na biso baya kotala bizaleli na biso ezala ya malamu kasi ya mabe te. Lelo toza komona eke bato mabe bazobimisa bango na nkamba bazobimisa bango kasi bamisusu pe bazokoresiste kaka o bazoresiste bazali te bazali te ebele kasi tango boza ko resiste malamu kutu na malembo kena yo kasi o baza ko resiste kolo musala tango koya na o ozoloba ke ngama na tongi ndako nga awa baza ko bimisa nga bazali te me fana na kinia tongi ndako fana na kezo me na fumandongo ndenga lobelaka yango mukolo mususu afandi na bongolo azosalisa misala mukolo yenga atala tata moko na lupangu na ina bandako ne nyonso na mutu ameme yango akenango o mukolo wana na nkambe komona na eminda kwa fulani zala kiwa pe ye wana na ndaku na ye aza kokende na lukolo bona la te biso yoste zo bakito emonana kasi tango okomonana wana okomikanda donc tango yango oyo ndenge bazokoteya biso tomipesa mingi ndenge bapapa batikelaki biso na kati na bolingo mibeko misala yango nde ekozala kati na lingomba ya tata Molimo Mosantu totika mabe mutu nyonso
oya kokotaka na lingomba mpona kobikisa molimo na ye, fo atika mabe nyonso asala na ndenge ya malamu. Soki tokontinue kosala mabe ekozala na biso mpasi, kozala na biso mpasi, pamba te oyo ezali mboka ya bule, makambo mabe emonana te. Biso tokotalaka makambo nyonso ndenge kolekaka, biso ndenge tofandi awa, surtout likambo na batelefone. Normalement tango tokokotaka ndako ya Nzambe awa toza bandimi, esengeli tokangaka batelefone na biso, eza boye te, so oza concentre na likambo tata Nzambe. Okoki kokanga telefone po ete oyoka olanda manso oza koleka na kati ya ndako ya Nzambe. Soki oza na urgence ofandili libanda oza kozela affaire, okoti na kati ya ndako ya Nzambe na telefone na yo, soki eleli ye wana okimi mbangu bimi. Donc distraction te wana, distraction de na monaki na kati na ndako ya Nzambe. Tangu batelemisi nga mama moko soki abandaki kosala nini, apelisi mwina makasi epai na ngai. Mais félicitations, nakoriki kuna tata wana soki aza SPC totika bizalela ndenge wana. Toyokani na esika wana, Bible ekoma telefone na kati ya Bible. Simbaka Bible na yo oyo ezali ete Bible batoza batika kolakisa zalaka la Bible na yo. Okay? Mema telefone, telefone, Bible. Tango kumasise pe kutangila yango, ale. Okoti na option mususu. Wana ba tentation te. Sika wana mwa remarque na sali lelonde yango wana likambo eba telefone. Oyo mama sali ndengo wana okolimisa nga na tumbuli yote me okolimisa nga na esika wana. Donc eza penza malamu te. Pe félicitations na bato ya SBC po umela kite na Monique bayo kozwa telefone wana. Donc esika wana biso bana tata Simo Kimbangu tozala bana botosi toyebaka nini tokoki kosala nini tokoki kosala te. Dakisa lobi message ya papa Mfumolong papa Dangende soki biso bana tolandi matambi na bango te tokozala na mpasi. Soki papa lobi ndenge wana tosala nini sikoyo? To changer, to changer. Faut to changer. Donc elakisi ekema te bapesi biso wana biso bana bo biso koni ya mobeso bongo ya kokauka pasi te. Donc ce que bapesi biso lite elakisi ete to changer. Donc papa ndenge alobaki na biso ndenge wana elakisi ete biso bana faut to changer. Eza boye te. Yango lelo eza mercredi de mokolo tokosalaka misala ya lingomba na yelanga Yerusalemi tongamaka mingi tomoni ba volontaire tomati ebele ba jeune bana classe yango biso ba kapita tosala manso ete bana ndenge ba mati na tina ya misala ya Yerusalemi tokabola bisika nyonso misala esengeli kotonga kolona pe kobokola yango ndi tata mokonzi abula aza kotinda biso yango biso bakapita toyeba oyo bakusala misala na kati na Yerusalemi awa elanga nde tango tokomatsaka mabanga emata mingi
mabanga eza kosenga ete ezala mingi biso moko tozokomona net na nzela ya Camp Kipako oyo papa de la ville abimelaka mir wana tracteur esali esengeli etongama na mabanga yango mabanga emata ya mingi pe na kati na bilanga esobe oyo tokobengaka bambabu badesushima papa de la ville na développement bozwa kolanda biso lokola nkango eza kokota malgré na retard me desushima esalama ya mingi po ete mosala ekoko komonana mpo na tracteur okomona tobandi a partir ya 100 hectares toke ntina likolo bisika ya loso pe efo esalama ya mingi masango esalama pe ya mingi ndenge tata mokonzi ya bule aza kolobela yango ntango nyonso leta soki aza ya kotala biso aza ya kotala modele biso toza kosala ndenge nini ye mpe azali kolanda sika leta abimisi masango ebele papa akeba soki aza nani wana adeplace leta abimisi quantité nini ya masango aye kotala modele oyo ya biso soki batalaka modele oyo ya biso te nde babengi biso te batali modele oyo ya biso ndenge tosaleli bango mpe bake kosala yango babengaki papa akebwa koloba quantité nini masango oyo ye leta asali. Oui, papa. Merci papa pona maloba na komona tata mwana pe molimo santo leta asalaki kuna na Équateur masangu oyo ba récolté pe ba nikisi yango 84 000 sacs. Alors 84 000 sacs wana ezali pona ba préparatif ya ba fin de l'année ezoya na Kinshasa mosusu pe kokota na Congo central awa bako entreposer yango po bateka na talo oyo congolais akozwa yango na mwa talo ya malamu yango nde information bapesaki biso papa. Modele wana bazwi wapi? Papa ezali musala oyo bazali kosala na biso papa donc réserve stratégique yende mutu azosalisa musala wana na kombo ya président de la république. Alors bango tosinyana bango accord yango nde ba produit na biso ba tokopesaka epa na bango po bateka yango na talo malamu mpona koevite spéculation. Eloko wana bazwi yango epa na biso yango bakei kosala yango na CDI kuna na Équateur. Siko biso na mtatindaki biso Papa Simo Kimba Nkianga nzambe na biso moto atindaki biso makambo wana po tosala yango papa. Wana esengo te? Esengo. Wana exemple ya malamu te ya mabe? Ya kitoko. Babandi na masango tango bakokende na loso na biloko nyonso ndenge papa aza koloba awa biso nde tango tokanisi sikoyo papa alobaki ete baprovince nyonso tozala na mabele oyo tokosalela misala oyo etali tout d'abord biloko ya kolia wana euti na Grand Équateur. Okotuna lisusu okotuna bango ndenge tolobi ke mosusu ekoya na Congo central mais na Congo central pe on dirait que bango pe basali so na Congo central ebimisi à peu près même quantité. Donc na masango ata biso tomesana na masango te tosiko tokolia masango tala likambo tata mulimo santa zokosala siko alobi ete tozokanisa be papa alobi ba izine kosalama na nkamba beto yokaki ndenge telobi papa alobelaki yango ke basango baloso bafufu biloko nyonso wana na 5 mois famille moko bautaka Angola koya mpasi eloko ya kolia ezali te
mais baza na fufu na bango fufu ezali mais eloko kolela ezate basengi kaka mungwa tangu basengi mungwa batie mai na moto batie kaka mungwa na kati balambi fufu mwa mai wana soka tie kaka fufu konki bakatula kaka muna maza l'essentiel mungwa donc bazolia pe batondi bameli mai bazokende wapi Nkamba. Merci papa ukozonga nayo. Merci papa. Donc koloba ete soki tozali kotinda mandenge tata Molimo Santu aza kotinda biso kolona pe kobokola tata Nzambe akotia loboko biloko ekobota ndenge esengeli eza boye te tozala bana kotindama yango lelo mercredi biso nyonso tokota misala Kamba oye nga nakomi na susi makasi po mikolo nyonso kokuta wana tondi mais lelo mercredi boya te biso nyonso tokota na misala toyokani soko moni eke mpasi kende kaka na mozole sambela to okena maya Nkamba osokoli zote biki soko moni peke oto kozwaka kiri ya chaque jour ya mai soki nazwi mai ya Nkamba te mpasi kota nanu na misala so koti na musala ata sarclage apamba ata kokombola maladi ekendeke te ekei lelo mercredi biso nyonso kota na misala toyokani bokolimisa biso tokei mwa musika pona nini kobenda na kaka matoi po mingi tozali nanu na kozanga koyeba eza boye te mingi tozali nanu na kozanga koyeba omoni moninga azokende Nkamba nga pe tika nakende Nkamba okoya boye ozomona te ndenge nini okotambolela yango tokolakisaka tongo nyonso tokozala na ntinsani nsima na ntinsani nde tokote na misala ntintane batata na bamama tosilisi botongo lelo okombo tata mwana mpe tata Molimo Santu amen. Mukunda